donc concert ya mibale il y avait pas il moyen to lobela ba défaut ya concert wana ezate mais na kolobela siko na kotelema mingi na faire rigola mikolo elekaki lobby tomonaki ndenge nini faire rigola azaki critiquer na faire rigola ndenge nini bato baza kolobela ye ndenge nini bato balingi ye lisusu te bato baza komituna mais ye mo faire rigola azomituna na sali nini. Ah, biso peut te bien ko faire ça demain et lo salinga passer le lo na ngina lo ba po biso na kati na déjà vigneuse to lobeli makambo na ndenge bele e lo ko nini tindi yo okende ko somba elamba kaka oyo fali azaki nango yo boko somba ngo po yo la tango na concert pe muninga la taki na concert te e lo ko wana eko sopa yo et Sopio et Kosopayo attaque équipe technique na par équipe staff technique na ba ko yebisa te bato bazaka na yo te ambisi fallait za lamba moko mais bilamba mibale donc c'est-à-dire lamba moko fallait na clip ya likolo fallait la tongo ya pembe lamba kosima ya ngelingeli yoko la jongo ya jacket nango ya ngelingeli ya noir. Toya tutali wana bilamba ya ba couleur yo to moni question fallait l'attaquer on na nini rencontre mo na Abidjan yoko la tango ko la tango na concert et Hugo ça la même cher Hugo ça la même ezaki 1 million de dollars même so to charge on 100 millions to changa eza 100 millions de dollars même so eza cher oko sala mondengo na te ezo la que vraiment yo zo landa moninga bandeko ya bakti di net ba hotel ko lobela yo faire za ka lokola fourmi makamunyo su fali asala ka ya linga sala ezo ko sopa yo siko wana to ko loba ndenge to sala ndenge nana zo landa moninga. Donc c'est ça salanzela na yo salanzela na concert okobeta concert que oluki pe bilamba ezebele oko sala pe modèle na yo moko elamba moko ya boye ya façon na yo moko oye na ngone pe na concert batali pe ke faire la télé moko mais danser bo éviter ba erreur wana eza ba erreur boko sala ngote po aila mama muninga lataki ngo yopo lingo ke somo ata eza 3000 ata bimi ebimi sikata eza 4000 na ndenge ya kinkaka ya vrejo donc talaka subuza na podium yobeti elamba moko muninga mso ala tele elamba wana sala ndenge ndenge moko donc place wana déjà obobi déjà ndule na yo obomaki déjà obomaki ndule na yo moko. Wana ça ba biloko bato ba ko chango kate côté artistique na go bitoko benga ndeko to solola ndenge boyo kabi ndeko ndenge ni na zako bato wana ndeko moko tozana na ligne comme ça il va opesa ba point de vue na pour na concert ya faire rigola ndenge te do baki toleka. Bonjour papa Guy na banzuzana biso na ligne ndenge na lebisaki yo to sala développement ya concert ya faire na concert ya fali mais na sepe to banana na concert ya faire na rotuna ba pression ya liboso ndengo moni les deux concerts d'abord concert ya fali total yongo na ezalaki en direct mais concert à faire to moni en direct bon to éviter eza dit à nini to comprendre te bon na utika yo na yo mbuzaka na Kinshasa batu pe na Kinshasa bazolo loba nini. Oui, bonjour papa Loma, bonjour papa. Donc na koza ka pena kolanda donc ndongo tuni wana analyse ngwa ngoto barato salaka. Papa, au moniteur biso lo mama mususu wa batu mususu mona ngondire to koma okotela mutu moko presque comme mutu moko. Kasi bango parce que ngala osenga loko moko bato après sango o balobaka. Bas peu courage parce que presse c'est la besoin la vérité pour la véhiculer message opinion information bas peu courage ya ko les capé ba pesa biso analyse ya concert wana ou betemaki lobby parce que le na deux congolais moko ozala les pionniers na moko ni odiembe congolais muninga moko bazaki na confrontation indirecte moko na Abidjan moko na Yaoundé mais papa Loma je ya concert moko en direct na Yaoundé oyo opinion publique oyo batu bazalaki na salle oyo kansango que non ezalaki fête ya indépendance mais ezalaki fête ya musique mais côté monsieur mona qui concert annulé bako annuler concert na 1h du temps na 1h du matin mais concert on ezalaki annulé na 1h du matin bon tout ce temps bozalaki wapi
po bolo ba ke ote zala ki faut ya producteur faut ya boya on a soko papa eloma to c'est la vérité to c'est la vrai papa to lo ba bo solo na bandeko yaya soki lelo to zonga soki ezana mutu ali nyo musique zo si meza faire ebelo ko zo sala wana ezako kitsa musique na biso au niveau fallait autre musique bari na la musique likolo faire zo mona ndiye ani a dénigrer sur musique na biso pona nini pona précipitation na lokoso to lo ba vérité to ba lingala to lo ba vérité papa wana za ki lokoso ba mona oke ngapela ki ko beto no betera na nzemu nini oke no betera libom nini conseil na liboso beteki na wana batu ba ki ba invitation ebele papa ngala na Côte d'Ivoire biso fa na Yopougon wana to va ngala na West Afrique to yebi ba mas baza wana ezali conseil mo ya forcing alors telle organisation mal organisée na producteur parce que mbongo moko za malonga te ba musicien ndambo batina une grande partie ya musicien batina Kinshasa et comme kuna ozo suba tu mususu ba chaba ba yembela yo donc papa so mona ke ezali ko dénigrer musique yo ba vient na biso batika ezali ko dénigrer musala oyo papa ba sali ya minene na kati ya mboko oyo na ba olomi de ba beti comment yo musicien oza na belle voix d'Afrique ndenge balobaka ngana confirmer ngote po za ndenge opinion publique mususu na ya bato balobaka alors ndenge nino za na belle voix d'Afrique il faut pas bondela yo ba toko ba condition où est meilleur mais yo bazoko no meilleur bazoko no ko ntaba na bato ba ke kata mutu bazoko mo ki budi mbonga ba avion e kokate caché pa to ebiti ba kashango yezo akashika za combien tala lelo yo ezab ma wape pasi tanto lobaka o ba lobaka kaka ba lobaka siko ba biloka ndengo to loba nini papa loma mituna yo ha ya no yanga papa nazoka yo merci. Oui, bonjour papa. Papa ngi koseki kosilikate ndeko pona moni oza na kano omatisi mungongo osiliki na suka kosilikate eza makambo yemo ofere donc yemo kalingi makambo ezala boye mais question nanga ezalaki nanga ina poser boye ndenge selon yo ozomona bon ngana sepe na yango te na ndenge makambo fere asali même côté accoutrement ya bilamba na ya musique na biso rumbe zaka ezoko accompagner ka biso vraiment rumbe zaka accompagner na biema pe musique na biso zala mutu fa zala bon chic bon ja koza la chic ezaka to olata ba veste ozala soki ndengene mais comment se fait-il faire rigoler na staff na ye ba mona kite ke eloko ofali e bilambo aza kolata fali salata ke on Abidjan et fali salaki nango fali salaki nango kutu na nini na concert ma belata ki onga simple boy vraiment côté wana yo moni ndenge nini donc pongai na yo baté so na lobaka aza sans esprit ou bien ezali nazo ko expliquer ngote lobana no pe papa eloma tout d'abord excusez nga d'abord on sait on excuse na ba ndeko bazola na biso po moni ma biloko mususu ezo pesa na kanda papa so moni nga ndi na ndo loba so mona ki ngai ngo comprendre papa babilo monsieur comme pesa kanda mon pour vanditi en tout cas on s'excuser d'abord pour na ba téléspectateurs déjà news donc voilà na sens wana bon pour na accoutrement pour na rolata au moins biso musique na so banda kala etambolaka musique na forme na forme musique na sap donc lelo oyo toujours mona lelo aigle azo sala be forme na ye fali azo kotena li gablo asombi lamba alati tozo mona ye ndenge azokotera na ba maison parce que aza mutu na niveau fali akomi nango lelo oyo ezali ba niveau oyo il faut atelemaka danger alors comment na ndeko na biso faire elamba oyo ndeko no alataki na ba serva payote ya Côte d'Ivoire ba vandi na hôtel na serva payote na serva ya ba bloc wana ba nini ba tanti wana alati na elamba na ye ya été nde tobengaka po West Afrique ezala moi makasi alati na elamba na ye ya pete po akamatela ngo mopepe ndeko azokamatela ngo mopepe azokangela ngo kuti bafoto azobalade mais à la grande surprise tokomona tala encore un faux pas artistique wana eza susu ba faux pas kosakana te
yango zo mona ba bloko yo so na komo lo ba zo tinda na tombola mungongo papa Eloma. Comment comprendre? Yango moi na musique soki oza na vision te. Papa, tu peux être bon hein. Tu peux être bon chanteur, une très belle voix. Ce n'est pas tout, c'est pas ça qui fait l'ensemble de la chose. Nga na repose exemple moko. Moi exemple moi muke kaka na fongola moi parenthèse muke. Papa Eloma. Na monaka ndenge vena biso de la forêt. Na pese na forêt entre parenthèses muke kaka. De la forêt à l'époque où on a sur battu l'année qu'on a JB, bazala qui n'a pas na divergence moko na concurrence moko sanate. Bazala qui donc il n'est pas conquérant ko sanate direct. Mais au moins eloko de la forêt comme ça est populaire et comme ça est populaire na mboka ezalaka ba stratégie, hein, ezalaka vision. Sur telle musique de la plan musical musique qui vient absolument dans le par rapport à la musique adversaire ne vient absolument de la nani vient absolument au moment que nous les vient absolument JB et c'est là que douce là d'où les mots comme mikolo ba responsable bandro linga mingi ba tebele belé mais au tel côté la biso de la forêt c'est là que musique est populaire oh ti ba tamaloué ka bazolanda ba tu ya changu surtout qu'on n'en parlons pas ba tu donc ba peuple OAC. Il y a un de ça la siko que non na côté wana azalaka moi visionnaire azalaka mingi ba stratégie azalaka nango abima bona cheval à kota bona nini c'est ça la vision. Musique ezalaka koyemba te ezalaka kobina te mais epena ba stratégie mususu mutu ari ko gagner sur population parce que so tali fali lelo na fait même parenthèse wana so tali fali lelo à part musique na ye azana ba vision moko boy OK. Ils ont combler la musique, ils ont s'engager na musique. Famille fallait azana coutume kitoko. Ayebi kolata. Aza beau garçon. Azana allure, hein, il y a ba jeune premier. Azana élégance. C'est-à-dire ça fait partie. Tala mutulo la Michael Jackson. Au moins nenga benda ba beauté, nenga benda makambo. C'est-à-dire que arola tenata polo apambara ya pembe. Maintenant on vient télémina ra podium, télémina beti Janspile. Mututu d'accord. C'est-à-dire mutu mswa ko linga yo kaka pona ko yemba te mswa ko linga ko pona ko latela mswa ko linga ko pona démarche mswa ko linga ko pona ba charme ça fait partie de la musique yango moni bese ba na bon chic bon genre et c'est là que na cadre ya stratégie donc ezaba biloko moko oyo il faut to lobela rango yango sona mo loba mingi comme oyo zo loba mingi zo ganga ezo pesa nga sko nde kanda ezo dénigrer siko nde ba congolais. Pour autre monde qui n'a Bidja lobby et c'est là qui sonne pe mawa pour et loko oyoyo bureau ya faire basala qui est à la raté ba revoir copine na bango ba revoir ba travailler dur pendant que les autres travaillent dur yo za na wana zo lala na yo lobby non yo tonga banda ko no ba brique so ba brique pour so mais la mala legal ya kitoko ya cher olingi te olingi ban stadisa hein olingi ban stadisa o ban stadisa wana en tant que musicien o bazo mona yo l'internet ya siko tele loko kene ko lata ate ko répéter eloko oyo muninga attention ata muninga ala te yonga na clip to na concert live engeze la bien mais muninga la tele yango azula ngo mon pépé yebisanga siko yebisanga so pesa nga siko donc to bazo keza fourmi alors ton dima ba actini joana bazana raison ngana pesi bango raison lelo ololo nango tala nenga pe ya nini yo na so ndenge pe na concert officiel OK là lamba oyo muninga vandela yango pendant la journée alors tolo banini ndenge toloba koyoka bana wenge na yeba ne koloba ke toza likolo mais lelo soko lobi oza likolo bato baolakisa ke okomi te donc luka vraiment mata okoma ezo likolo so bato baondimaka moninga aza likolo c'est-à-dire akomi ba WhatsApp ye bimisi makambo ebele na posa internet ye pe YouTube ye bimisi makambo ebele na posa vidéo moko ezoleka na internet to ezoleka na ba WhatsApp l'équipe na kati ya ba YouTube ndeko na biso moko ya ivoirien na kati ya salle na salle ya concert à faire vraiment azalaki convaincu te un ivoirien façon na ya ko réagir ne muté piquer biso siko
tolobela tomonaki sale ezalaki mpe bato balakisi biso sale ezalaki full bato baza koyemba ya fere mais na côté mosusu est ce que ezalaki na retard ya concert ou bien concert ebandaki na retard ou bien comment yango nazotukela papaki adeveloppe boyoka nalingi papaki lelo aloba mingi mpo bato mosusu balobaka otikelaka invité na aloba te bolingaka to bolingaka boyoka ye ndenge nini aza kopesa na point wana ye pa atalaki déjà image wana. Merci Papa Loma. Yango fu bande ko mususu wana pe na ngambu pe affaire bayoka pe poto na babinemi te. Bango moko ba comme ça ba diversaire do bango finga biso. Comprendre père. Musele kete na caméléon. Bazala race moko ya famille moko hein. Mais tala bambango musele ta kimaka. Yebisa nga banda musele ta no kimambango pesa nini na makambo na nature. Musele ta pesa nini. Mais tout le monde a caméléon na malemba yaka apesa biso ya couleur. Caméléon fongola biso ba G. Sera combien rouge ne le nyakotela pia komona. Donc le problème est que bandeko tant pas au monde makambo bazuka ba biloko yo. O le ba finga biso na ba commentaire. Ba pesa rende ba idée. Papa. Musique comme au quatre ba frontière. Tala ce qui ba musique ba tabula ikala. Communication de la route boité ba betati na ba Amérique ba betati na ba Olympia et bon le communication comme na tsanga boyo ba WhatsApp yé papa sikoyo yo moni sali lokola sali wana Novotel wana ya Abidjan sali wana eza ba sali moko a petro lo na Kinshasa yo ezate na pire esprit na ndenga mabete na ndenga vérité sali wana Kinshasa yo ezate eza ba sali moko boye toujours refait plutôt de longa peta ba kinyao. Mais talandenge ndeko na biso ake sambusa sale et pas oyoyo fallait betaki sale wana et tondaki donc plein à craquer. Mais tala mutu azoningisa mutu na kata sale concert na bandité concert bandi na retard ok ba retard mususu ba pe mususu ba tolora ngote mutu banda yaki azomona makama longa te bon afuti mbongo na ye c'est pas une invitation c'est pas une ofele ani sa mutu te papa siko ivoirien oyoyo to finga pe no yeza mutafali eza pasi ngana opesa conseil na ba héritier bazwa na sima ba travailler dur balanda batika makambo ya clan ezo bomba mboka à travailler dur et de la personne conseil on ne peut pas héritier na linga mingi c'est un bon chanteur ba se focaliser kaka na ba mingongo na bango te ba luka ba voisin moyen ya ko développer art na bango et que ça na bango vrai bien na ndenga bien parce que muninga ye abeti atie bar likolo abeti ba concert il y a 200 000 francs CFA papa et ça na $200 américains yo ye na caché na yo bon prix d'entrée droit d'entrée oyo bete na salle wana to yebité donc osomona transparence ezate alors on peut trouver en vérité des urnes même si ce conseil on les a dit combien pour y a biso mona kiango 100 000 francs CFA ba ba côté salle a craqué bon yo bete salle wana na combien sauf moi avoir adversaire bon papa toujours exemple mon papa Loma ba prix oyo ya ba concert o nyonso fallait beti na Abidjan na beti na Benin na beti na Cameroun ba prix ezo yebana aux yeux de tout le monde bon oyo ndeko so faire ke beta ba prix d'entrée ça laki combien na porte prix ya porte ça combien ndito ba lingala ndito ba to mesalo ba paf ezalaki combien droit à participation ezalaki combien que au fouti au côté ezalaki combien nyonso surtout yango to sala sikoyo ke aigle azala likolo ya bato nyonso po to monana na Abidjan concert à liboso bete ezalaki na valeur ya 100 000 francs CFA 100 000 francs CFA les a $200 bon maître Guy Moutou a bete à 50 000 francs CFA na valeur ya $100 et yebanaki bon oyo faire a betaki concert a betaki na Novotel ezalaki combien droit d'entrée ezalaki combien même ça biso pe papa même ça biso concert o banilaki lobby o banilaki to salaki fiasco lobby et ngaka ezala combien droit d'entrée na porte parce que il faut que talaka omoni fali to ba barake star tango bimisa album il faut caler ba date c'est ça qui fait
Fali a l'actualité. A bis album et puis à Calais date a bandi tourner na ye. Yo lobi ote ngape producteur mo boy ka manzanza aya me manga ipe. D'abord, kokena na Abidjan. Tout ça na fala ta na avion mo bimba musicien et mo to déplacer mo na jet privé. Bazo tinde la ye na Cotonou ye longo Cotonou ti Douala. Aujourd'hui déjà valeur bazo passer na artiste. C'est ça. Maintenant où yo zo longo Kinshasa na deux têtes, trois têtes ya reste. Bokena bango kulo bokomi kuna et comme Akambu ministre moko boye a kangela bino ba billet mabaya a sur ba billet. C'est un faux pas artistique. Donc eza biloko moko boye il faut ndeye aboya rango aye na robeta pona robeta raté papa et ça la Sony. Yo muto oza la belle voix, oza la belle musique, oza la nion surtout. Mais ozo ko livrer ba concert oza na hauteur ya ngongo na yote. A vanda a bet album na ye a sala ba marketing a sala ba promotion a sala makamwa bien monde ba yoka batu ba yoka et que pese pe ndakisa bon to benjo siko awawa o beta concert ya ba valeur oyo ya yo maintenant on se beta ba concert ba valeur mo ga mikie on se mona que les autres déjà ko ridiculiser dans le yomo artiste d'abord et puis biso pe ba congolais po biso ba congolais na ndenge ya kolata na ndenge ya ndule ba pionnier na biso ya musique ba laksera biso musique ke ndakana molato. Voilà tout. C'est un ensemble de tout. Alors, tant que vous avez des biloko comme boye, bah moins cher. Les lots papa l'homme a trop la vérité. Bacha pena fali boy na marché. Bacha faire boy na marché. Batuba somba. Yaya. Hein? Yaya. Toute la vérité qu'on l'autre dimanche. Il y a pas mal. Au moins que aza moins cher, aza moins coûté na marché. Bon, on a besoin de cet album 4 ans. Mais non, on a tiré une salle santé parce que Aigle pas un album chaque année. Aigle a un album dans un programme. Au moins 2 ans après, 3 ans après, un album, 4 ans après, un album. Pendant tout ce temps, on a Alia Kananini. Alia Kanaba Eve Naye. Alors, ni les gens n'ont pas de bino. Banzem Bobet, Banzem Mo Kilo. Ce que tu as dit, c'est ça. Ah, Bilangalo Yembo. Ah, Jésus de Nino. Mais si vous kuna, tout le monde a Jésus-Christ de Nazareth. Mboka nyo sotambola ki ezalaka succès à succès. Bon, si vous avez Jésus, il y a Mungongo. Je veux représenter dans le pays étranger. C'est difficile. C'est vraiment la honte pour la République. C'est la honte pour la République. Donc, même c'est image il y a Congolais. Donc, basta l'effort wana, basta l'effort wana. Pour le commission au bête sikani, il faut te plus au bête là. Au bête qui n'a combien? Combien de personnes qui conseillent? Faut te y barabilo wana surtout. Et le robot me dit soutien. Bomba bomba ma belle sur l'autre fois l'émission sur ça qui bomba bomba ma belle. Vraiment ils ont ça ma peut passer n'engue biso to lobaka biso to fandi mo ebele na mo mikolo ebele na États-Unis on a dirait hein tout ça li pe ba misala ebele ba misala musu to kenaga omona so ba pesi yo musala na sala musala monde to bana ogena ba bateau ba pêche industrielle soki bosisi musala ezala na serimo balobana bino ntongo bozonga ville balobana bino bosukola bateau mobimba so bapesi yo place moko osuka parce bosukola table oyo yo okanisa table bapesi yo osukolaka likolo ntango bato oyo bato ya contrôle bayaka kosala bakendaka kotala babisika moko ozali même pas na idée bakokotisa mosapi na lidusu moko oyo moke batala baye na batorche baya vraiment kofuyeke pa ye nini salite ezali mpe bakangaka toujours basalite ndenge biso makambo tozosala donc baanalyse na biso ekomi ke tobanda kotala babisika oyo oza na ide te ndenge na otali kolobaka faire asalaki eza baerreur grave na musique ndenge ndeko pa uti koloba donc baerreur eza tellement mingi il faut babongisa dernièrement tomonaki ndeko na ye toleki na ye ya marka uzi koya koloba n'importe quoi na écran ou bien na internet pour na propos ya concert ya fali ya bino yango moni ke to ye to pe sape makambo mais to ngi ko critiquer bino na ndenge ya mabete tozo senga ga bobongisa musala et puis ba gafe ezali bo koma pressé na vie ezali te bo sala teke po muninga na sali bino pe bozo nga bo prouver so total concert à faire vraiment ezali lo moko ya pour ba prouver même les Ivoiriens et aussi ils comprennent que biso mo ba congolais tous ça moi quoi entre fali na faire quoi que ezali yango moni ba question so olandi ba interview mingi falla leki faire leki omona ke makamba faire ba rotuna ya fali ba rotuna ya faire ba rotuna koto bazonga ba comprendre ya quoi entre temps pe ba ivoirien bazo sala siko clan moko bimi na Côte d'Ivoire ba comme au sala effort ke ba matisa ba cha faire ne ti conquérant ya fali
oui makambo wana ezalaka na biso baafricain mais ekopo simba ekozala un peu pasi donc faire il faut travailler makasi ndenge ndeko alobi bawari oyo baza binemi ya bagaulois te boza bana papa moko ya boza bacongolais bozoluka kaka ke intérêt ya miziki ekendeli mosika bosala effort musique ekende toujours likolo côté oyo susu tokoki kolobela esu na kopesa ndeko na biso passage ke baanile concert ya Ferregola na Abidjan biso émission ekomi na suka ndenge na kopesela ndeko apesa mpe ya ye point de vue de côté wana soki akoloba ndenge nini pourquoi banile vraiment raison exacte eyebani te totali kaka na baréseaux sociaux baanile concert ya ndeko mais tokopesela ndeko ye moko alobela le pourquoi baanilaki concert wana omoni makambo asalama na programme makambo nyonso fo tosala yango il faut ezala na traçabilité yaya yo kokosela producteur makambo te que non tokanaki te et puis faute ya organisation na ndenge nini eloko bini botie na bafiche ebimi jour J heure il fallait que banana d'abord et ben non heure wana te deuxièmement est-ce que boyi ko annuler eloko aussi bo programme ngo et bayebi le même jour pe boyebi so ba ya na salle tina 1h du matin 1h du matin pour ba que non faute organisateur non au moins l'accusation na tango bato wana bakoyoka répliquer toyoka mardi za musika toyoka pour déjà autres organisations ba rumeur ezana non officiel ezana non officieuse yango toujours na c mais tant toyoka siko version originale ne tozasko fixer l'opinion pour qu'on annule concert na 1h du matin quand même tout c'était au bengi bato na salle bato ko ba déjà au quota sorte na ba photo na image bato ba déjà au quota déjà bon ni ne sala ke ola ke non ils allaient faute à producteur d'abord on voisin monsieur Ndambo producteur a même on na ndenge mo ba prime ko léger yango to zo boya na rang o faire azanango na rang o ya mungongo azanango jésus de nini oyo normalement ba ko merende ngona te ba ko merende ngona te pour ana ke le betera pour mona beta non et ça ba faux pas artistiquement et ça faux pas donc ya ba me ka revoir moi copie mu faut de la fière na eloko zo sala faut de la fière zo suivre eloko zo sala donc boyi ko rebetera te po o rebeta siko ba mise bele batina ki chassa bo ba miso batina ki chassa awawa ba kenete po na nini ponga na limite ke nena za boye so la bi ke non voyager na bana ngai nyonso yo isana na voyager ngamoko na boya voyage wana il faut voyager au grand bon statine na ya okese ne lo baranini yango so mona Alex soko lobby akia kangiso achona boloko o lo bakia kangiso achona boloko donc sans argument et ça faut pas mon de quoi tout ça là et ça t'as na sensité non c'est toi na le koso et on a ce qu'on appelle exemple il y a Mousselekete na caméléon Mousselekete na mangu papa Mousselekete na nature mais sur le côté bana ko to banga Mousselekete bana bakima Mousselekete ba mikono so bakima Mousselekete ta je quoi parler pour kimi mais tala nature oyo yo caméléon sur nature kitoko o mona nyama zo mona zo changer ba couleur zo mona nyama zo sepela donc yango wana quoi donc bango baluka bakomata na nature te ya caméléon balonga ti Mousselekete ba vitesse wana o busa na libiso ndako o leka na vitesse o bosa na ndako papa papa loma donc hier mo la c'est la vandiko moni congolais hein congolais za kana ndina biso la fois passer monter ma bay congolais zo mona eloko ngo za pembe mais zo nga komisa ngo mwindu pona nini pona linga mutu wana to non non bato ba tira biso loko te ba fali ba fere ba pa wemba banani ba kofi ba pesa biso loko te ba pesa biso plaisir na ndenga matériel bo pesa biso loko te ko mbongo kamata mbongo joie pour le belanga jamais pas le mayo lo ba wana ba pesa rien et ça na ndenga culture zo le belango za na ndenga plaisir mais au lieu de biso lo ba pesa bango mbongo wana faut la mutuna liaka na mutu boy yanga lo ba makamba boy non et ils voient les démons partout ils voient les sorciers partout or que ça la bongo te tant que loko zo lo ba e ke ne bien te bo lo ba ke no e loko yo marché te to luka ba voici moi musu to luka to faire tourner loko bon siko okeno kuna ba misendambu ba misomso ba olando ko landam OK biso aigle a fonctionné comment ba misla ke nera liboso bango nyonso après ya yo Holanda yeza toujours ndengo la mais ya woli ko keno muta liboso non papa vraiment donc ça li passé mais to comme na biso na suka baba gina sepeli kozana yo na journal lelo na kopesa yo mwa opesa bandeko mbote
bon ngana oya kosala conclusion na suka pesa bandeko mbote bantu oyo bazali ya yo yebi kaka ndenge ezalaka na opesa parole eza ya yo to clôturer émission tolobi mpe mwa to. Ouais, napesi bambote nanga bawarrior tout oyo balandi biso na pokwa lelo bango ekome na bango esika bazali bazala vraiment lese baza na esengo to mpona toko donc biso elaka na esengo chaque fois donc voilà batrophée makambo ebele batourné donc epesami na biso donc warrior tout donc esika azali donc amela na ye champagne avanda bien que tona bapériode oyo ya bapandémie oyo mais bon quand même tozosunga tosepelaka oyo tosepela napesi mbote na bamama tout ya groupe na biso oyo ya déjà vu news bambote na bango esika bazali donc on est toujours ensemble quoi tokos ndenge tolobaka bakorrigeaka nzambe te nzambe mpe azali na moto oyo akoki kotuna conseil te nzambe nde moto asalaka makambo nyonso na faso oyo alingi apesaki fali pupa mongongo oyo apesi fere oyo apesi héritier boye apesi mani na shanti boye donc biso nyonso tozali kaka ndenge moko mais toza na différence na makambo ebele lobi elekaki. Donc c'était hier. Donc mon arrive en déco, il a fallu y faire école. N'engé ba venir go critiquer concert il a fallu pour Panabidjan. To se kaki mingi to roba ki mingi. Ba te belé ba taxa ki bango na ba mo e belé. To ki ko zonga la te po les choses passées c'est déjà passé mais to zolo be siko le présent et le futur. To zolo ngato bongisa. Mais là on est to ko bongisa. Awa po makameza ko be ba faire école azalo ko la mutu ayoka kate. Na ebité soki ba to ba ko lo ba na ndenge ne po ayoka. Ngai na si na lobine mingi mais ezo pesa pasi il faut kaka to beta sete na ebite bato ebele onamba na ebele na chaîne na bino to ana makambo ebele ya kolobela ya kosala bino boza ko s'abonner te bo partager ka ba vidéo bo banaki liboso ko partager mais le lobo bozo partager sous ba vidéo te nyonso to monaka bo tiaka ba commentaire ba like ba dislike so ko se pe na vidéo te au moins na vidéo par exemple 2000 personnes batali mais au monika 30 like. Mais 2000 wana mbimbosa na yo za na sentiment te obi nini bachaka like te cha like na obi soko lingi ko photo mona ka ndenge nini elakisaka YouTube pe tala ba biloko nyonso tout ça compte bosala bochaka pe ba commentaire bo pesa ka pe ba commentaire nyonso zaka eza important eza commentaire vraiment to continuer na émission na biso ndenge za ko yaka na mbala ya sima donc botika la malamu bambola la malamu na babana bosala toujours tokos ndenge tolobaka biso tozalaka takos tomonani à suivre.